religion pure ezali oyo ya kosunga babola. Ndenge bozali komona tozali awa na orphelinat. Aie soin de lui. Oezo kambama ipa maître Philemon Willy Badibanga. Azalaki na posa ya baninga basekisa ye o anana seboye o. Azalaki na posa ya baninga basolola maweleki ye amipwaki o. Na papa na maman bazona na biso na télévision lelo ba maman ya mtema mawa na papa mtema mawa place otozeza biso te to futelaka kasi ba pesi biso ya ko na kati sika olipango eza na vanda soki to bimi place okeneza te ba okela biso mawa bazapi mama ba soki bana bango pe bisika bazali bafandi bien biso pe tozana posa to fana pe bien. Merci beaucoup Info Erika, merci beaucoup. Na banzi to bengisho lisusu awa na kati ya orphelinat et soin de lui. Et soin de lui ezali coordonné na monsieur Philemon Willy Badibanga comme président fondateur ya orphelinat et soin de lui situé na avenue de l'école numéro 5 entrée Macrevette référence école technique Itiki Tomesa avant la police ya Kodia et Sikawapi orphelinat ezali na commune ya Kizezu. Alors na bengisi bino lisusu pona likamboyo na la saki message ya demande de soutien ya achat parcelle oyo sika biso tozali pona ba orphelin oyo baswetaka te liwa ya babote na bango to séparation du corps oyo lelo bazali victime ndenge tobengaka bango enfant de la rue. Or en principe balabala ebotaka mwana te mais à l'issue ya réalité oyo ekoze ke bana bakima famille ba se retrouver na balabala. Alors lopango oyo ezali na vente na courir lisusu pona ko lancer message na PDG Dox nazo lancer message na gouvernement Mobimba ya RDC kobanda na président assemblée monsieur Mbosso Kodia. Beaucoup de respect, autorité morale ACP Jantiningo Bilambaka na lancer message oyo na ministre de l'agriculture pêche élevage affaires sociales que parcelle biso tozali koboko la bademini ezali na vente. Date limite ba pesi biso ezali mois de février. To pesi message oyo pona bato ya mitema malamu nalobaka muto mbongo akabaka te muto akabaka zande muto motema malamu na kati na fiche wana bozo mona numéro ya Orange Money ezali numéro ya compte na kombo ya orphelinat ezali numéro ya M-Pesa ezali à la place ya kocha tembe okoki koya na adresse otopesi pona ko apporter assistance na bana oyo ba souhaita malheur, mais la loi de nature nous surprend de beaucoup de réalités. Nazali ko talisa bino bana omoni bana nyonso bino bozali komona tozali kosala musalo sans aide ya gouvernement congolais. Soki aide wana ezalaki tolingaki to ya kopesa demande oyo officielle te. Alors soki topesi yango elingi kotalisa keno tozali kosala musalo na ba volonté, les gens de bon cœur, bato mitema malamu, surtout les musulmans, ba chrétiens. Ezana bato moso bakenda ke église te mais bato ndisame na mitema malamu. Ce message pona kosunga biso na lisonge ya bana oyo. En dehors ya achat parcelle bana bazali kotanga. Tozana posa assistance na bino
kolia ya bana ozomona bana wana ndenge bazali ko déclarer na micro ya magazine Info Erika soki okangeli mwana moninga motema mokolo yo kozala te seke ya yo pe bakokangele motema tinda mbongo na yo mosolo na yo ekokoma 5 sur 5 pe tata Nzambe abosa na kate moto oyo akanisaka bato oyo bazali na pasi biso tolobi qui cherche trouve Erika.